Bonjour, bonsoir, ça dépend RE Kokoute la bino, cuisine Yannick TV, aya lisusu. Cuisine Yannick TV, aya kasoki akili kambo, aya kapambate. Tout le temps dans le baka, boza la branche, boza la ligne, boko recevoir ben émission à kitoko ya koleka. Émission nini on a memeli bino na mukolo alelo balobi ezako inda. Avant to banda émission na biso to pesaka merci na notre Père parce qu'il est bon. Tout le temps to lobaka kolala kola mukeza habitude ezaka kabobele ngolu et to ekuta na mukolo alelo boyamba ngana banda kuna bino. Ba vrai ba abonné na nga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous faites là-bas téléphone, s'il vous plaît. Vous faites là-bas télé. Vous faites là-bas internet. Vous faites là-bas ordinateur. Vous faites des acoïnes. Vous bombe bombardé lisusu. Bombe bombardé. Mission na biso alelo ezaka kaya mama via. Mama via star na biso comédienne na biso muta théâtre na biso mama via auta papa muyombe gauche. J'espère que boyebi mama via bien. Lelo émission lelo eza mama via to yambio na plateau na biso na mukolo lelo bokota balobi eza koinda bokota tous les rabengi tous les mamans tous les papas bokota et au cuisine Yannick TV azana ngo a partager kango toujours ensemble avec tous les papas tous les mamans, ba vrai ba abonné na ngai na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love. Na lela bino ya trop bo partager vidéo oyo bo commenter bo aimer bo tcha ba cœur quoi. Tozo sala toujours musala na biso ndenge to mesana ko sala na lobaka bozala toujours branché à ligne bo kene par-ci par là te bo kota na chaîne à cuisine Yannick TV bo kozo ba information à kitoko. Bo kozo ba recette yelengi ba pédicure manicure ba soin de visage tout eza na kati ya chaîne à cuisine Yannick TV nde makambo balobi musala eleka maloba na ebele tozo sala toujours pona bino cuisine Yannick ilukela biso mama via cuisine Yannick poser ba question oyo naza wana pona bino nga naza na nga boy na bino boza ba chef na ngai tozo sala toujours musala na biso ndenge esengeli bokoma na ba commentaire natangaka tous les commentaires soki oza na besoin numéro ya cuisine Yannick TV koma na commentaire na kopesa toko la privé toza wana tozo sala makambu ebele pona biso nyonso tozo sungana bokota babi eza koinda cuisine Yannick alobaka avec précision alobaka na ba image na ba audio quoi cuisine Yannick amemel bino émission ya lelo ya kitoko lisusu akoleka tala kaka tomoni belle vie la patrona oh belle vie kandi la patrona balobi eyokani pe enzimami pe emonani yango na memeli bino na mukolo ya lelo sango mususu ya kitoko na mukolo ya lelo mama via na belle vie kandi o babengi la patrona boyebi bien boyebi mama via bien ba vrai na nga ba abonné na nga bocha ba cœur bo commenter bo aimer tozo yoka par-ci par là toki lisusu Christian Shogo auti koloba lisusu ya minene na kati émission il paraît que belle vie auta papa pe lombe mbala moko te belle vie azalaka liboso pa mama via belle vie aignora mama via belle vie abomba boya même koloba ke abima pa mama via aignora ngo mezoka musanga makambo ezoleka na sa moi oyo. Pourquoi bato mukili tonzimaka baninga te? Pourquoi muto asali obolamu ata moko zobosa nozotala toujours mabe? Belle vie kandi la patrona balobi 99 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur malgré bon mama nango ekundama mais siècle lisusu balobi eza koyinda belle vie avant aya papa na biso elombe belle vie alekaka pa mama via
azalaka mwana ya mama via oyo mama via aforma ye avant tomona belle vie papa pe lombe auta pa mama via mais belle vie moko abomba belle vie a reconnaître kango te pe a répondre te pe alobaka te silence a belle vie eza flou belle vie au solo lima be cuisine Yannick alobaka na toujours vérité biso tozana topesaka toujours ba conseil biso tolingaka division te tolingaka tozala toujours uni tozala na amour yango biso toyekoloba parce que tomoni faux parce que Christian Shogo tia yekoloba parce que aza mutu akokokosa te mayeninga na kapamba te be preuve ba vidéo ezali belle vie avant tout monde pas papa lombe belle vie auta pa mama via be preuve ezali mama via en tout cas mama via na sepeli na sagesse na yo na sepeli na silence na yo na sepeli na façon d'être na vraiment oza mama balobi mama asipotaka balobi mama abotaka mwana mais abotaka mutema te tellement obota bana ebele na ba groupe théâtral na yo bana misusu bandima yo misusu baboya yo mais yo être mama ovanda na yo calme mais lelo eyebani belle vie na vie photo ndima baninga belle vie lelo yo komi boye poto yeba yo belle vie uta papa pe lombe nzokande avoleka papa pe lombe autaka pa mama via il faut pas qu'on ignore il faut lobaka na bémission ngala za mwana mama via na zape mwana papa lombe balobaka nde boye mais yoko boyango yoko ignore ngo pourquoi milelo la patrona avant comme la patrona belle vie balobi tala sima zonga mutu tele siko uchi tele siko komi tele siko zokende balobi mukileza mulai keba mukileza mulai belle vie en plus mukileza mukie tout cela na mabete to ana ba famille tozana bana tozana ba frère na ba sœur faut to soigner ba bonne relation faut to ba koloba avant koloba faut ko balola lulemu na yo tala o nazo bimisa eza bien beza mabe belle vie faut qu'on dit mamuninga razana bon moi lelo mama via yo zo ignorer mama via ce qui mama via lelo akufa ki tonga bani mama via za ki bien heureusement Dieu bon a battre la mama via za toujours na bon moi za bonne santé mama via en tout cas félicitations en trop dans silence na yo balobi mutu na mutaza na tana ye balobi le panier circule encore ezala ki époque ya mama via na moment wana mais na moment où eza sous époque mama via te eza époque ya belle vie kandi la patrona mais fondi mama via mo soko vando bengi mama via yakata na chaîne nga pe ba mona pe mama aforma nga ekesala elengi mama via le kata boye to melata moaji ekesala elengi mo poke ko rendre mama na visite ekesala bien balobi mikiti sanzamba tombola au belle vie kandi élévation vient de Dieu. Tout force à ma camboute maman na sa moyo linga muninga ndengo kuteliye linga muninga tozana bon moyi ede muninga zana pasi linga ndengo moni lelo koloba te ke soki entela na kufi azala ki bien tozo boya ba hypocrite quelque part si la bisala zana raison si la bisala obaki bino nyo tout bato théâtre ba comédien na biso boza ba hypocrite bon mona ki si la mabe bon mona ki si la finga choli mais lelo nazo confirmer ngo cuisine yani ki tifa zo confirmer que bino nyoto boza vraiment ba hypocrite ya solo parce que likambo eza vraiment vrai ce que Christian Shoga loba ki ngote elinga pe yoka na te belle vie kundango mais c'est kui yo moko siko zana bozo kamwa nde nini makambo ebimi na vie photo ndima ba ninga bazala bon moy na vie so muta peso ata biloko leta taka bela ko kopo mai faut ko ebise merci faut ko reconnaître ba bien faire muto era zana bon moy to bon mutu soka kufi bolati bilamba bozui ba voiture boye ko staffe azala ki bien zaki to boy nde ba hypocrite to linga muninga era zana bon moy ndima ye o vivre ma kiti ko belle visual kiti fanda
belle vie yoka cuisine yani ki tifini ngazo peso toujours conseil kende pa mama vie bisa mama vie ya mama limbi sanga na bungaki banda na ba émission leka belle vie kandi la patrona loba na uta pa mama vie avant na koma lelo pa papa lombe avant boyeba nga lelo belle vie na zala ki pa mama vie na leki pa papa lombe lelo na kominga belle vie na grâce à nzambe za pe na effort na te belle vie zwa ki ti vanda fongola télé il fongola matoyo yo kanga bien parce que trop c'est trop photo pesa bino ba conseil quelque part bozo bunga biso tozana photo sunga bino biso tozana photo zala uni biso tozana to sala toujours musala na biso ndenge to mesana ko sala tozana tozo pesa na toujours ba conseil biso tozana to sangisaka belle vie zwa ki ti vanda reconnaître be erreur na yoko okena mabe senga pardon pa mama via bongi sa relation na mama via benga mama via na ba émission na ba groupe théâtral donc mama via pas kota a jouer et que ça la paix bien na ba faille na yo et que ça la paix bien na ba tunion to e ba komona ke belle via reconnaître mama via et que ça la bien balobi mi kiti sa nzamba tombola kota la tele longa belle vie na komi la patrona lelo yo bongo lobi no ye biango libose za ka mama via lelo komi yo babi la belle vie la patrona lobi pe koleka yo koma mutu mususu balobi opportunité be ba ko saisir ango ni kiti sa nzamba tombolo ndeko na belle vie kandi na lelo ya trop mais cuisine ya ni ka ko pesa kaka conseil parce que yo kani e mona ni pe nzima be preveza nzima muninga ba vrai ba abonné na ngai émission on est là qui bino na mukolo alelo yango wana tellement na lela bino ming na loba ki be émission eza ebele tellement eza ebele tout le temps na bando boaka 2 3 4 pour vous ala toujours kaka brancher vos aura ba information ya kitoko bino mo boye bien boye bi toujours musala ndenge zo salima boko mona ba vidéo boko oka ba audio bino moko boko mona belle vie esika uta boko mona na époque wana belle vie kutazala kiteza kinde mama via boko mona mama via ndenga zoloba boko mona pe belle vie parce que biso tolobaka avec précision tozana tozo sala toujours musala na biso ndenge sengeli ba frère ba abonné na ngana lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love et beaucoup ta toujours beaucoup ta bo commenter bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là et que ça la nga bien makasi na bengi tous les mamans tous les papas bo kota bo landa vidéo oyo balobi bombe bombarder ate bombanye bimina poisa bo kota Mama via yo moko ko expliquer biso mama to moni silence na yo trop mais to lingi to yo ka ba vrai ba abonné na nga balobi to ana besoin to mona mama via to zana besoin to mona belle vie erazala ki na équipe ya mama via yo moko la kisa biso ba image expliquer ba abonné na nga bazana posa ko yo ka yo quelque chose ala ki ya biso ba réponse eza epaina yo parole eza epaina maman s'il vous plaît. J'ai pas besoin d'admirateur c'est bien bon ils ont bien ils ont problème non et bot sera le lendo na mutu na ebité so bien via na matanga ya maréchal et tout monde qui ango de tout le monde azoluka ba landayi de acteur tout aluka ki ba landayi parce que comment qui si ja polémique ce qui ba landi acteur te a de ce que yo ça sans impact. Oui, voilà, et ça n'a pas de temps. Non, vie a zaki na posa balandete parce que muto akufa ki aza cher ma casse pas vie. Donc vie a zaki na besoin balandete preuve année et ça n'a pas de belé bazolo ba vie est-ce que zaki na bembe wana. Ça dit na zalaki mais na zaki na attitude moko pona nga mukolo wana na somo na ndenge mbonga lalaka. Vous comprenez? Donc pona nga na mukolo na somo na ndenge mbonga lalaka, pona nga na mukolo wana na ndenge vie dudu alalaka pona ngana mukolo wana do nazo kundola ba ebele oyo peut-être par exemple tu mususu ba leka kinga na ebele ta musuna malamu ba lekinga na malamu mais baza kolala donc mukolo wana ezaki pona nga réflexion ebele ça dit je plairais beaucoup mais na place nanga ça c'est bien dit ezalaki kermesse non ezaki kermesse ni foire ni eloko donc ezalaki tozalaki spectacle to bato bayaki kotala nani bato bakolanda belé tozalaki na ebembe vraiment alors muto ayaki pona balanda on avait perdu un grand monument. Je suis vraiment désolé et je le serai toujours je serai désolé pourquoi parce que monument a Koufi
Nandimité pour une année, 2 ans, de te là vraiment nandimité. Donc Nzambe a perdu pour du bon. Vraiment te perdre ne te perdre va te belé. Donc te perdre vraiment de vie est accueilli. Alors mon coloana ezala qui pona to lela. Donc yango bana ki nyonso na leka na émission te bana mambone le kaki mais lelo na ko senga merci na batu nyonso o balela ki elongo na biso. Merci mingi na presse nyonso ya Congo vraiment na santa ki vraiment que to bana ko bana kala que non balinga kaka ba musicien balinga bisoté mais na mukolo wana na changer ki maloba voilà donc na changer ki maloba na baï que non nzamba ça pour na biso nyonso et puis merci mingi na bato nyonso balela ki vie est parce que zala ki kaka bisoté biso mingi presque linga biso mingi et puis nazo remercier le susu bato nyonso o balanda ki biso parce que biso misuto bana ko bombama par rapport à foule les kaki mais ba misusu bazalaki ba victime ya mambo ebele misusu bakataki bango bilamba mususu andimi yango po alela sans souci c'est vraiment merci mingi et puis ezana bato ebele mususu ba utena bomba poto ba yé pona ebemba sans souci neti vina nga Gauthier Loso azara na Belgique na ya lola mais ayaki ebemba sans souci aleli vient na sans souci donc vraiment neti lycée Mokwa avant na Montréal na Canada alobi ke ngai fona le la sans souci c'est-à-dire il y a visé les cas biso bongo il y a mbonge les cas biso bongo tout monde qui on a ba film mais sikoyo na vraiment na besoin na mona na le la vie nanga donc ba ki kolela merci mingi na admirateur na biso nyonso ndenge ba fan na biso. Il y avait même des autorités ba kondi ba musiciens na ba sana Nzambe le rôle général Senu Kafuta prophète Nema Sikatenda et une question et au ba se posaki et puis bazo continuer que se poser nani le sous ba la boya après Maréchal sans souci. Est-ce que je peux vous poser encore cette question? Ngana ngaki soki nga nazaki batuana ngana poser question oyo fête ya nani le sous to refêter ezala munene parce que kolela tozo senga pa Nzambe et ya parce que toleli mingi boke la biso mara vraiment ya solo même toleli vie est na honneur nyonso mais tozangi pour contenu ande bosala ka musala contenu parce que la mort est naturelle contenu ya ba comportement ya bino et nani lisusu mokile wi kolela boninge lela ki Maréchal sans souci kolela on dirait nazo benga liwa ya moto oui biso neso to kokufa mais bolamu na biso nde moto kolelisa biso ndenge balela sans souci voilà OK